Bina file Kinshasa et indaki mabelo beleki l'Institut supérieur royal des techniques médicales ISERTEM Kinshasa et zalaki bongo à l'occasion ya clôture ya année académique 2022-2023 oyo ezalaki sanctionné na cérémonie monene ya collation des grades académiques tangu azwaki maloba liboso ya corps académique pas administratif ya ISERTEM Kinshasa liboso ya lauréat ba famille pe invité ya ndenge na ndenge promoteur ya ISERTEM monsieur Jean Velete les baobas géants a félicité ki ba professeur pour la qualité et enseignement dispensé pe ba étudiant pour la patience pe attention na bango par rapport à enseignement et à qualité oyo bazalaki kozwa. Et si on peut aussi acclamer pour le corps académique. Merci aussi à tous les héros dans l'ombre. Simande, secrétaire général académique, ayaki kozwa maloba pona ko benga ba lauréat en tout cas ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te. Je me contente de faire seulement mon travail. Tala, on ne mélange pas les torchons et les serviettes pour na kozwa enseignement ya qualité na oyetali ba technique médicale meilleur cadre yango yo ISERTEM kin et fongoli déjà ba porte na yango ba inscription ezali déjà en cours pour kalaté rentrée académique ezali kosalama ISERTEM kin une seule adresse avenue Bobozo numéro 4774 na quartier Kingabwa na commune Limité référence rond-point TP ISERTEM Mbatambuta ISERTEM ya mukolo oleki bango. Ekeyo! Oui!